Désactivation, il y a plus de 600 écoles conventionnées catholiques Oyo, Bazali, Naba arrêté, il y a l'okuta na liste, il y a paye, il y a ministère, annonce Oyo et affecta qui plus de 6000 enseignants, il y a école conventionnée catholique Ndenge Abbé Donatien Cholet, secrétaire général, il y a conférence épiscopale nationale du Congo Senkona Mokuse, Atalisaki na déclaration Moko Oya Salaki mardi 14 avril. Cinco, ezali ko préciser que ezali ba école fictivité yango et salaka normalement pe ezalaka contrôlé na ba inspecteur pe ba service ya sekopé mbula nyonso wuta ba école yango ezala créé kutu ba école yango ba présentaka bongo ba élève ezala na o etalani na tena faible topé examen d'état nde naboye 5 ezui peza na lombango musala ya verification na mozindo na yango oyo ekosenga penza tango na oyo ekoki na tina ya ko établir ba responsabilité ya ba arrêté oyo ya lokuta topé ko régulariser ba école bazali victime na système oyo pe ko nettoyer en tout cas affiché. Po Nayango, conférence épiscopale nationale du Congo, et en tout cas, na kosepela na likanisi, ya ko rétablir ordre na secteur éducatif, kasi basengi na bakonzi, oyo batalaka makambo yango, bayeba na kovandisa nanu, décision ya ko désactiver na liste ya paye, bécole oyo ezali pesa na ba critères ya viabilité, natina ya ko garantir droit na éducation ya bana, pe salaire ya ba enseignant, oyo bazali kosala musala na bango.